Bonne semaine à vous tous fidèles de Am TV. Merci Pepa Sinamotema ezali pour na koyebisa bino ke tolinga ki ko perdre ba Congolais ebele grâce à Dieu, gloire à Dieu. Bande ko na biso na ba se retrouver en vie parce qu'il y avait vraiment l'urgence na lac Kivu na Butu ya le 4 pour na kokoma lelo le 5 et voilà nzamba sungite masua et na Mwambango, un autre bateau qui d'urgence pour na kosunga bande ko na mais pas ces alliés à koyeba ke bazala ki kosungama na se ya molili ezala ki na lac Kivu oyo tunga ki tomona accident monene ngai ko salema tunga to perdre les sous ba congolais et ngai ke sala les sous passi na ba kongomani nyonso o balinga kabiso au vrai sens ya mo o ba porta kama mission TV na motema et banga ki ba mona les sous te mokonzi mboka décréter les sous 3 jours de mort parce que 3 jours de deuil pour et komikara tango toza kolela ndeko Félix Ekuna ki a décrété les bino 3 jours et lui passe à autre chose. Gérer l'autre côté. Basali ko gérer l'autre côté. Ce qui basaki ko gérer l'autre balga qui va prévenir parce que gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. Tant que basali ko prévoir et l'autre côté, si kato zonga rapport que tout allait sabango que basa ko gérer rien, basa ko gouverner paix et l'autre côté. Qui est l'air poche. Bonne semaine à vous tous, fidèles amis téléspectateurs. Et bon lundi. Téléspectateurs de Am TV, tokutani lisusu na tongo alelo pour que to solo la Congo. Naebi ke bato ebele o balinga kamama bibi. Baza quand même kozwa ton na bango pour na koluka. Kozwa ka toujours ben information yamboka à travers ma mission TV Le Miroir du Monde. Petolo babo solo yamboka na makambo ezali koleka. Tango tozali koya butu lokola moi pour na ko solo la concernant makambo o ezali koleka. Hormone ezali na bato o bakoya bakobanda ko finga bakobanda koloba makambo bango bazoloba. Bande konanga soki tolobi tokende na makambo etali bongo ba voyage esalemaka na fleuve Congo ba voyage esalemaka na lac Kivu lelo bomoni tango tozali kotalisa te les dirigeants congolais ne contrôlent rien, ne gèrent rien et ne savent rien sur ce qui se passe au pays. Ils ne gèrent rien, ils ne contrôlent rien. Botala bino moko bandeko na biso lolenge bazali kokufa na nzela ya mai ya maluku pona kokende na ngambo ya Équateur. Butu moi bandeko na biso bazokufa pona ko se diriger na Kisangani. Butu moi bandeko na biso baza kokufa likolo ya mai parce que contrôle na o etali bongo ba masuwa o etali bongo ba bateau ezalaka te. Babato et ça la cabanavette, ngamoko présente, j'ai essayé, j'ai risqué en fait la vie sur fleuve Congo, kokati sa kokende Brazzaville. Kano o ekoki komema 6 personnes pour na lokoso, eza komema 18 personnes, eza komema 16 personnes et ba embarquer na Kinshasa, topé ba embarquer na Brazzaville, ba se diriger na Kinshasa. Et des choses comme ça se passent partout. Bako se déplacer na canon rapide, bako se rendre compte
que bazali na carburant, il ne vérifie pas tout ça. Bako vérifier te pas nini ni bazan nango, bako se diriger likolo ya mai na ba vie ya bato, s'il vous plaît. Na ba vie ya bato, s'il vous plaît, bako se diriger bake wapi na mboka mosusu. Et des choses comme ça se passent où au Congo, parce que nous n'avons pas de dirigeants au bazali censé ya kosala makambo lolenge esengeli. Prenons par exemple situation bande konabiso a mokolo alelo. Bande konabiso balongwe na ngambo ya Bukavu po ba se rendre na Goma. Kolongwa pe na Goma po no se rendre na Bukavu esengeli o matakaka babato wana. E kozwa babato wana bande ko bazui bino moko botala. E komite baya ko secourir bango na kati ya mai. E botala nzambe nenga za malamu. Ebele babiki. Tozui suite ya koyebisa biso parce que ezoko salama na molili kotala déjà ndenge eza ko salama na molili lumière ezali te bandeko ba obima en cascade bato eye pe na urgence eye bien eyebi ke kosala eloko ezali urgence ekei na ngambo nango kosala intervention na se ya molili eyebi bien ke kozala na katikati ya mai pona ko sauver ba vie ya bandeko wana me ba ye na se ya molili bandeko wana bazobima na se ya molili nzamba linga biso mingi yango moni ba congolais bazalaka toujours sauver bazalaka toujours sauver kotala déjà ba problème ezali na ngambo ya Nord Kivu bazali sous na problème ya babato na lac Kivu wana bato babandi ko kufa lelo te bato babandi ko kufa kala. Mais nos dirigeants attendent que ba problème net ya lolenge o soki komi nde lobi komona ministre na tongo alelo akobima akei kosala tapage na ye abimi abandi kosala tapage na ye aye kosala expertise bango expertise na bango to pe contrôle na bango bayaka kosala ngo ka soki likambo ezui ba congolais to ana pasi. Et dans tout ça, tokozonga kaka na kombo a Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que yenda zala ki espoir. To pesa ki est confiance. Ba congolais baloba ki yende moto kwa ko changer. Parce que atekela ki biso ba illusion. Et tant ba congolais ba ko comprendre lelo que c'était un vendeur des illusions. Ba congolais baza déçu. Congo eza tellement monene. Et c'est qui na ba service moko oyo penza ekozala wana pona ko contrôlaka bisika nyonso oyo esengi bongo ba congolais ba traverser bisika nyonso etali ba voyage ya mai esenga ki bongo na ba konzi ya mboka bazwa conscience na yango pona koyeba lolenge nini ya kokamba penza esengeli service nyonso département nyonso ezala bongo contrôlé na mboka na biso personne ne contrôle personne chacun fait des choses à sa manière soki olobi oya lingaka pouvoir na biso te pour lelo tozaka na dénonciation pour lobi tosalaki tomoni peut-être et arrangé nango te lelo totikala na dénonciation peut-être bosala parce que tant to dénoncer to bisi Félix Antoine Tshisekedi ozoko voyager mingi ba urgence amboko zotala te ye wana Nairobi akoki kotia makolo te Nairobi akoki kokenda ngo te et lelo na part na biso quelque part on va se dire que Félix Antoine Tshisekedi azoyoka pe quand même azotala pe quand même et mais le dialoguiste ils vont rester toujours pour faire leur travail parce que chacun de nous a son travail. Chers amis téléspectateurs de AmTV, comprenez que likambo na elibino na tongo alelo ezali ke bandeko na biso bazalaki na bateau moko en détresse na ngambo ya Bukavu bazoko kende na ngambo ya Goma et pendant que bazalaki ko se diriger bateau ezui panne na katikati ya mai bino moko botala à travers ba vidéo oyo bandeko lolenge nini bazolela bandeko lolenge nini bazobelela secours tala moto na moto ninga azako luka ninga ako sauter azeli kutute baya kopesa ye liboko pote ba bimisa ye ne sika wana et pas sinangeza ki kake komona ba mama misusu azali tom so sala ka business na ye na Goma mais
famille na mobimbe na Bukavu. Mosusu azali to mosusu azaka na Bukavu mais asaka business na Bukavu mais famille na mobimbe na Goma. Na traversa wana ezwa katon moulai. Atape dans les 6 heures. Si je ne m'abuse pas, dans les 6 heures, autant niveau Congo ya moulai et monene. Bolongwe na bateau banda Goma, bozo kende na Bukavu. Donc bokoko la penza na bolongwe na 6 heures, bokomi temps mususu ti ba 16 heures. Bolongwe temps mususu 10 heures, bokomi temps mususu ti ba 15 heures et ba 17 heures. J'ai essayé de faire traverser wana grâce à maman Olive, à Mema Kabiso na ngambo ya Bukavu pour na kokende kotala ba sinistré. Il y a Djougou, je ne me rappelle plus. Totambola penza moi ba bisika ebele ba quartier ebele. Et totala ki situation bandeko bavanda kuna. Bandeko mosu bavanda kuna bavanda kana bangomba. Akendaka même kona ko conscientiser bandeko mosusu. Bazotalisa bango ke bisika o bato bako vanda te. Pona ko vanda fo vanda place boué pour mais moto na moto na ndenge ya linga ko memela vie na e. Et puis moto mosusu pe situation ya vie na e eza ko pekisa même koyoka conseil o yozo pesa e. Il y a des choses comme ça et on respecte, on considère ça comme ça. Ce qui est mal pour nous en fait les Congolais, tout ça quoi arrivé te, y a quoi interpeller ba autorité na biso ya ko talisa bango ba erreur na bango. Tozo tika la plus ba to robeta maboko, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui choque. Parce que même Félix Antoine Tshisekedi tant a eu parole mokolo alelo pour s'adresser na Kagame boza ko constater qu'il n'a pas na ye tant aye koloba azoya koloba ya militantiste azoloba lokola un militant azoloba lokola un combattant au lieu de parler comme un président de la République. Soni o ya biso ezali komona ke tozo sekama partout lelo nanzela président de la République otozanae. Un président de la République très changeant en parole. Un président de la République o azali na fermité te na malobanae. Un président de la République o azali fermeté na ba décision nae. Président de la République moko o lelo ake kokuta ne sabiso ake kokoti sabiso na EAC. Ba accord moko oyo bazokende ko signer ko kota na kati ya ba structure topé ba organisation moko oyo congolais aza innocent ayebi moto na ngote makolo na yango te ba expliquer congolais objectif na yango te mais ba kotisi biso kuna et biso ba tutozali ko subir lelo bande kona biso o ba kufi na ngambo ya est toleli 120 congolais ba décréter mort mais ba ke ko sala téléthon beba ke tozali na bakondi moko oyo urgence na bango ezalaka kaka na oyo eza ya bango mais oyo etali peuple ekomi likambo kabelanga pesanga kabelanga pesanga tokolemba kolobela yango te parce que un vrai congolais biso tokotala moto mosu akoloba ke ya azana mbongo mingi mais tuna ya futaka mwana mosala na e combien Arolobaza na mbongo mingi, tuna ya futaka mona mosala na e combien? Eza pasi. Et situation oyo, dozo mona ke tango bandeko baza koya koloba ke Félix Antoine Tshisekedi a bongisi makambo, a bongisi par rapport ya quoi na secteur nini? Parce que secteur na secteur eza ko compter. Secteur fluvial o ngana za kotali sabino. Ya ba voyage au fluvial. Félix Tshisekedi a bongisi na nini? Moto nyonso azoya na tozo ko comprendre 207. Bandeko na biso ya poto ebele batinda kango pona ba famille na bango pona esunga ba famille na bango. Mais ta la conduite ya ba chauffeur wana. Conduite ya ba chauffeur wana. Ba ekoche la biso o ba bengaki contrôle technique. Mais contrôle technique wana esala makandenge nini? Contrôle technique o ya biso oko constater esuki na mituka.
Or contrôle technique wana esengela ki ekota ti na ba port pour na ba voyage ezali fluvial. Mais dans notre pays, ceux qui balobi likambo ya voyage fluvial, on dirait ezalaka na ndenge nango en fait. On dirait zana gestion nango bakipaka ngo te. Or ça fait partie ni ya vie ya bato na kati. Voyage ya mituka toza kondima. Voyage ya mituka toza kondima kende mituke kende kosala contrôle technique. Po bolobi DCNC te bomaka bato. Mais bongo bato bazo kufa na mai. Mokolo ni boko banda kosala ba contrôle sévère. Pona ba masuwa wana nyonso eza komema bandeko na biso na Équateur. Pona ba masuwa wana nyonso eza komema bandeko na biso na Kisangani. Mokolo nini? Mokolo nini boko sala yango. Même na secteur ya ba avion. Même na secteur ya ba avion. Beaucoup mon avion est calé dans mon moteur. Dernièrement, on a eu une vidéo moko. Avion est calé et moteur dans l'aéroport Karako. Avion est volé car pendant quelques minutes après ba kiti na lombango po moteur ezo pesate. Yebisanga siko. Beaucoup banda ko testaka na ba vie abato na kati ndeko. Olongoli penza masuwa na yo bandi ko kende nango otali nombre ya bato bakota kana kati masuwa wana te. Vous prenez quand même le risque ya kobimisa bandeko wana nyonso komatisa bandeko wana nyonso na kati masuwa kokende na bango pour que lelo bandeko wana bana na bango balela ba famille na bango balela et ministre oyo azali na secteur wana soki bobi botuna dialo le liste tango akoya oyoka kaka na parole na ye olaloba makambo esengi ole bazo ba décision o esengi okolandela pe boye masu wango ya mama okolandela pe boye masu wango ya petit fils achaki na nzela na po ke ye pas moi quelque chose mutu na mutu o sala makambo na lolengi na moyen ba tenir rigueur ya contrôle nango ezate po eza ya mutu intel okoyoka o ya député intel okoyoka o ya ministre intel. Pourquoi? Parce que yi azalaka na union sacrée bakoki koloba na ete et c'est regrettable. Très regrettable, décevant même. Parce que les Congolais na part na bango, tant on bazali ko vanda, ba kota la ba kondi, et sengeli ba banda ko prendre conscience. Et sengeli, pour déjà masu wana nyonso okolandela assurance ezalité. Bato wana soki ba kufi ba ki ofele, kokunda bango ba yesu ko sala téléthon. Bandeko soki ba kufaki, nde ba ki ofele, bonzi melanga. Nde bake ofele kokunda bango banye basala sous cotisation après boye ko décréter lisusu 2 jours ya day 3 jours ya day donc to banda ko vivre na ba day na ba day de day en day de day en day et chaque jour bo banda toujours ko décréter ba jour pour na kolela ka ba congolais to leli mingi pour na ngambo ya est. Essayons quand même de s'organiser entre congolais, entre les vrais congolais. Ba ekotali sa Félix Antoine ateli si ba congolais atali si ba jaleloliste ki ba rwandais ba bandeko na bango moto a combattre biso ezande régime ya dozo mona président moko azo tâtonner matin midi soir. Il tâtonne matin, midi, soir. Torozongana, sujet nae tout à l'heure. Mais gloire à Dieu pour nos frères et sœurs. Oh, ba mataki na masuwa wana. Oh, ba retrouver ba vie na bango. Nzamba sali grâce. Masuwa yaki quand même na urgence. Et sungi bandeko na biso wana. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de louable. Surtout d'abord pour Nzambe. Parce que ni tété c'est Dieu. Bande konabiso bandi ko ganga depuis le bina 21h. Depuis le bina 21h, il s'est passé hier à 21h. Merci beaucoup na ba confrère na biso. O bazali na ngamba na o bazo sunga biso na kozwa ka ba information en temps réel pour na komemela peuple congolais o alandaka biso dans le monde pour que bazala informer na makambo ezoleka na est ya République, na makambo ezoleka na ba Congo, na makambo ezoleka na ba secteur nyonso ya mboka na biso
tokozonga tout à l'heure pour d'autres actualités, mais entre-temps, bo bangate, maman bibi akozala toujours wana pona kopesa kabino ba information o etali mboka na biso parce que nous sommes na ba groupe na ba forum oyo epesa kabiso ba information en temps réel. Nous de notre côté, nous allons aussi prendre ces informations, les traiter autrement à notre manière pour vous amener. Et merci à toutes les personnes au Bazali ko sala biso confiance, au Bazali penza ko considérer les sous ma mission plus qu'avant, parce qu'avant on nous traitait aussi des dialoguistes et malheureusement batebele ba quitté. Mais aujourd'hui, vous comprendre quand même que ce n'est pas le cas. Tokutani tout à l'heure pour na ba information mosusu, sinon bon lundi na bato nyonso lelo ezali le 5 topesi merci na bato yo pe bazali kolanda biso à travers le monde. Ma mission TV, les miroirs du monde, toujours là. Ma mission TV, le miroir du monde.